Mbote 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 losako jambo yetu mioyo mbote na betu wampangi jambo yenu banduku boye malamu na chaîne na bino tolobela bolingo na bino vraiment na sengi bolimbisi mpona zwi mwa tamo ebele na sololi na bino sute ba contretemps ka botala kaka lelo ngayo nazongeli bino nalakai bino tokolobela mpaya kote aponinga chambre kolala na ndako na nga moko ava tobanda nao na bando pesa merci na bato nyonso bazosabone tozali ba cinquantaine sikoyo tokomi ba 100 et quelque vraiment merci na bino nayebi te so bozosabone mpona bamusike to mpona mateya oyo na opesa so eza vraiment mpona mateya eza malamu makasi yango nde moto eza vraiment motuya yango moto ekoyede biso totonga kongo ya sika na mentalité ya sika. Donc napesi merci na bato nyonso surtout nde elo ezozanga bino balike bolike mpe bavideo s'il vous plaît poso bozolike youtube ekopermettre akabola yango mpa bato mosusu mais so bozolike te ya omona ngo neti bato bazosepela nango te moye mpe pa partage yango mpa bato eza te yango importance kolika bavideo yango wana kokomantaka mpe soki kamo balobaki etouche faut commenter. Ça ne coûte rien. Et au coûte $0. Ça mbongo moto futa. Partage akape. Et depuis bande comme susu. To bongisa Congo na biso na mentalité kitoko. Déjà boye baki mikolo bat mi bazo kabwana. C'est tout à fait normal. Ce qui est pour kabwani kolela te. Nzamba azozongisa mutu na mutu nesiko fo azala bamisusu bazokabwana bamisusu bazokose réconcilier po ekoza na libala musu bovanda bambula onde bokuma kaka neti bovanda ka po bomesana bokuma onde voisin na voisin bavanda place moko nzoka bwa pe ya libala période onde omona prise de conscience mo ekoteli bino soit bokabwani soit se réconcilier des osalema mingi mikolo na bavi ya bato c'est tout à fait normal nzambe mu mutu alingi bongo azongisa mutu na mutu ne pas mutu asengeli azala na ye so yo bokabwani seke yebaki mutu no ezalaki ye te ezali mosusu wana aza na nzela azoya donc na nga nasala no mamwiza point wana po peut-être ezokomela yo ozomi comprendre te mais nini ezokomela nga ezaka yo te c'est comme ça na monde entier bato mosusu bazokabwana bamisusu bazose réconcilier bamisusu base perda base retrouver c'est comme ça. Alors tobanda esko sujet na biso mupaya aponelinga chambre kolala na ndako na nga moko. Imaginez une scène par exemple yozana kine ofuteli mupaya no mo boye billet yaza na Lubumbashi par exemple osombeli billet apesi date ya kokoma oke mpe na aéroport ozwi na esengwa mupaya na nga bosi bobongiseli mpe chambre na mwa badra mwa baserviette mwa badentifrice mwa bilo mwa bongo bobongiseli mpe deja boyeke mpe oke ozwi mpe na aéroport na esengo nyonso oye na ye mpe na ndako bokoma na ndako boye pa abalukeli yo ayefi chambre obongisa yo nde moto olala kuna nga na olala na chambre ya yo ebandi boni yo ndeko na nga eloko tovivre na barwande yango wana te exactement yango wana mupaya topesi valeur koleka bato tozala na bango esi naloba likambo na bavideo précédente na nga na bi baerreur mingi biso bakongole tosala il faut to corriger mupaya il faut assentir kaza mupaya nazana exemple ya mindele soki eta mundele pa na ye okuti bango bazolia basala nini bapesa livre ti otanga mpo oza mupaya faut sentir oza mupaya baolengela oteke mupaya po ye tolenga tobakisa sani
Yo faut sentir que ozambo pa quelque part pe baza na raison hein. Pona makambo to mwana Congo quelque part ezali pe bozobana biso moko tolinga kopesa mopaya importance makasi koleka bato oyo tovandaka na bango banda kala bizalelo wana fo totika tomona mpe na kati ya bandako na biso bofandaka boye na ntongo olamuki bosenga mama tambongo alipa mbongo eza te mopaya moko ya briske boabimela bino boye mbongo akosombela biere to jus emonani bamantate wana nde nazolinga te fo totika yango nde moto ememi biso bisika oyo tokomi na barwandais tolingi kopesa mopaya importance koleka bato oyo tozala na bango baka mosusu eza boyambi par exemple sœur moko supposons que boza bafrère boyambi sœur na bino na église mpo aza na place avanda te boyambi na ndako na bino ali bapapa na biso mpe lokola bon c'est normal mobali so amoni mwasi panique akomomoni spécial azolengela ye koleka mwasi oyo kutu ya bala bapapa totika biloko wana mpo baka wana ngamo mpe naza mama c'est rare omona biso bamama nakelengela mopaya ya mobali makasi koleka mobali na moko non c'est très rare mais bino bapapa bosalaka ngo omona komolengela fio wana ondire kutu yo nde moto bala ye mwasi no kutu ozonéglige voire même ozotonga ye pa fio yango est-ce que eza normal tala à quel point topesa bapaya importance makasi koleka mwasi wana kutu ozosabote mpo omoni mopaya wana le mosusu nakoloba nini asakrifie mamii mpo na yo asupporta biloko akosupporte te mpo na yo lelo elo mpo omoni mopaya aza mwasi kala ozomona mwasi wana ndira akomipamba bapapa baerreur wana totika mopaya fo atikalaka mopaya mwasi na yo oza mwasi na yo olengela ye papa baba linga mwasi na yo zwa soin na ye na ya famille na ye kutu me bapapa lelo so ya mwasi ni moko kutu azozwa te bo ya famille na ye nda ozwa eza pasi na ngai naloba sujet mpo tozomona yango mingi na bandako boya mopaya soki eza mama akose comporte na ye normal oui mopaya bozopesa respect oui bien sûr bopesa mpe bolingo mais eza teke olekisa dose koleka kutu bato ovanda na bango la c'est non là c'est non bapapa bino bosala yango mingi omona komomona fio wana ondie soki angelou ondie kutu asumukaka te ondie mpena donc ange kaka te ye masumu eza te badefo soki mwasi no ndoko momona yango soki otanga moni mopaya wana okomomona soki badefo ya mwasi no komolobela yango bapapa totika biloko oyo mais c'est rare omona mama akoma kolengela mopaya wana baza na bango mpe mais c'est rare abanda olengeli koleka eske somona boyambi mopaya na ndako ya mobali mama oyo vraimen aza vrai mama oyo asirespectaka eske akokozwa mopaya wana mobali abanda osukoli makolo na citron bapapa bokoma na commentaire so esalemaka na ndimi te mama oyo aza vraiment sensé femme sage je ne crois pas kosala yango mais omona bino bapapa ozwi fio wana okomobimise na baboite omomeme na barestaurant bisika omemaka kutu mwasi no te mitia na place ya moninga siko so ye azosala bongo epa mopaya oyo ya mobali aye ye akomosukoleba makolo na bacitron yo okoyoka nde nini en tant que papa mais yo ntango ozosala ngo na moninga oyebi mpasi oyo azoyoka te bokasa bamama bana ebende te eza motema botika biloko na bapapa nazoba teke nalobaka na bapapa nayebike bamama insensé mpe bazali oyo bakosala peke akomonikani mpe moto yango makolo na bacitron epa mobali ne kutu asala yango te bazali me baya mingi te totika bizalelo wana eza bien te kanisa na bato ovanda na bango basacrifice nini basala mpona yo bosani yango mpo moni mopaya mama wana lemso yo banda obela bapriere nini asali te bajeune nini agene te mpo nzambe apesa lobiko
lelo po moni mpaya mama nakomi mabe. Ah, papa totika biza lelo ozo prive bana no kolia mais so omoni mpaya obimisi mbongo sombi ju mpaya na ntango ozonga epa na ye akokelia lisusu mais bana no balali nzala totika biloko wana eza bien te yango nde esalaki bapaya baya kobotola biso mboka mpo tolingi kopesa mpaya importance makasi totika eza bien te eza baerreur oyo tosala fo tokorrige mopaya efo atikaka na place ne mopaya net bapaya mosusu mpe akoya boye surtout ya bajeune fille boye ambie bien lobi kuna abalukeli mwasi ya mokolo ndako akomoluka kutu abenga na ye quelle audace yo bayambi okoyamba komoluka obenga na mokolo ndako quelle audace nyonso ana mpona ni mpo papa apesi ye mapeka bapapa botika biloko botika mpo bino ni bosala yango mingi bamama c'est rare so nakosi bokoma na commentaire bamama bino mpe boloba so nakosi akutana kawa na lobango na commentaire so naokosa mama jeune fille mo boye ovanda na bino alambi papa komi konéglige mwasi na ye bango mibale bakomosala projet kutu babengana nde yo mokolo ndako quelle audace yo okuti mwasi angani wana oyebi bapasi oyo ayoka oyebi minyoko oyo amona po oyo obengani lelo quelle audace na mon titre ya video na otyango quelle audace po bengana ye po oyo esika baolengela oyo bamosusu bayaka mpe so nazaka so nini oya kobenganisa moninga mais quelle audace namoni lelo nasuki na noir mpona na mosala nazwaki mwa pause na profite pause nange esili nasuki awa mais nakokontinue kaka bapapa tozwa mayele bamama tozwa mayele totika mopaya fazaka na place na mopaya kolo ndako fazaka na place na kolo ndako nde yango babotola biso mboka mpona bakuzwa bawa baerreur natiki bino awa boza malamu nde tokutani mbala nsima bayo